Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Makambo Afride iso continue kaka bandeko et puis si pas si pe mawakati na mitema libala oyo ezaki nango déjà ba problème boyoka bandoto elotamaki avant libala. Mama Kalunga aza recherché ba porter plainte parce que bayebi ke yende azali marraine ya libala na ye et puis Dola Star akima epa na ye akimaka epa na ye jour événement balingi bakanga Mama Kalunga, je ne sais pas ce qui bakangi déjà ou comment, mais plainte eza déjà contre Mama Kalunga. Bo zela na chila bino ba audio oyo bo comprendre que mon kilo eza makam. Libala. Soki ezo simba te faut tika. Yango bandoto, il ne faut pas kobosa na bandoto. Bandoto nyo eza en négligé te. Il y a d'autres noto au loti boye sambela po nango soit expliquer mon sale ensemble so ko so comprendre te. Alors sans plus tarder, ngana bino together to landa nanu ndoto oyo asomo elotamaki avant libala. Donc comprendre que liwa euti musika euti vraiment musika. To landa nanu together na bino et puis on se retrouve tout juste après. Let's go. Mama Leki ya Mama Frida oaza na poto, Mama Lili alali aloti ndoto, le même ndoto aloti. Le même ndoto Mama Leki ya Frida Musoaza awa na poto aloti. Le même ndoto Muta Kinshasa aloti. Baloti yango bango misatu. Le même ndoto. Batu misatu baloti le même ndoto. Bolanda lisolo bota pote ndoto. Baloti ndoto libala ezosalama na kati ya sale. Dola abimisi trouble na kati ya sala bandi kobunda na ba invité na batu nyonso abandi kobimisa désordre. Balamuki na tongo oyo abengi oyo abetela eli solo oyo poto abengi o muswaza na poto abetela atala na lali na loti boye. Yeba lobi ngape nazolinga na bengo na betelo ndoto mona loti bizarre. Ndoto na loti na libala ya Frida Dola zo bunda na kati ya sale. Mais comment ça? Bon, mususa bengi alobi oya Kongo abengi abina bengi na ibisa bino ndoto mona loti na kati ya libala Frida na Dola bazo bunda et puis bana batu bazo kabola bango bakomisu ko bundisa suna batu wana donc désordre koti na libala. Frida longoli ba maquillage Frida bandi ko bunda tout mais bako ba di les mêmes ndoto bondeni biso noto lochango to benga ba pasteur azaka na pasteur na ye Mama Lila bengi pasteur na ye Mama na pe kuna bengi ba bengi pasteur na ye ba bengi lisusu ndeko ya Dola moko azaka pasteur ba bengi ye ba yebisi ba bitala ndoto to loti mais il faut prier pour na libala ya ndeko na libala ya bana pardon. Bo prier pour na libala ya bana. Biso pe koto tozo pe ba pasteur na biso pe ba prier pour libala ya mwana eleka malamu moma libala ba komba ezalaka ebele. Wana maloba ya ba mama oyo baza na poto. Nde ba ebisi ndeko ya Dola ya pasteur. Ndeko ya Dola pasteur ba bino na ko prier nyonso ko le kanango malamu. Nzamba ko intervenir. Ba pasteur na ba pe ba benga ki ba bino to kota ba prière libala eleka na kimia. Déjà na biloko musu foto yebaka bandeko nzamba zaka na manière oyo alobelaka biso nzamba zaka na bandenge na ya lobelaka akolobelo likambo moko mais o comprendre ngo te mais faut luko kota na mozindo pourquoi nzamba lobelinge loko et surtout le même message que ce que comme ko bimana 2-3 personnes bozwa message wana na considération bo considérer message wana bozwa ngo kilo message wana. Ba mama ba lekisaki ba pasteur ba koti ba prière ba prier et libala salami libala eleki ndenge tangu libala eleki na ndenge Dola aye kozonga epa na bango na ndenge Dola aki kokoma
motema moto moto ya koyebisa bango ke azokende na ye azo voyager na ye et tout balobi na nga boye dola azalaki na ndako eloko elekelaki meme na Frida tina ndenge akufi eloko elekelaki ye dola va babala na Frida azalaki na ndako aye kobima na ndako wana mpona makambo ya voyage pendant azobala mais koto oyo asengi garantie na ye alibere déjà ndako bazongisele garantie na ye mais azobala mwana batu asengi garantie na ye bazongisela ye parce que ye soki abali après libala mwasi azotikala après yazo voyager mwasi azotikala aotikala epa na bango ou aotikala te aotikala wapi wana nayebi te nalekisi wana mwasi azotikala yazokende na ye poto aretire déjà mbongo garantie mamanga mwana nyonso baréalité wana place wana dossier wana ezokoma vraiment moins flou ezokende na terrain moko boye eza flou wana famille tozongi na ngambo ya Kini na ngambo ya Congo na ngambo ya Congo ndenge bakende kotambola ndenge batu bazopesa bango le même message o batu bazopesa bango bato bazala ba miso minei bato bazala miso misatu ndenge Berksa lobaka 3e œil bato bazala ba miso minei oyo bamonaki o bazolobake liwa oyo ya mwana na bino ewuti epa ya mobali na ye na batumi mibale bazala kati basali lokola batumi misatu bazala lokola batumi misatu ye moko mobali autorisé liwa ya mwana na ye ya mwasi na ye epi na batumi misatu place bazokende kotambola bayebisi bango balobi mobali ya mwana na bino abanda koluka deja mwana na bino banda kala alongola ye mais abanda kokoka te parce que azalaki na pouvoir wana te na ete so ba comprendre na pesa une explication bien selon information nga na zanango o famille expliquer nga ezui matan lelo ko expliquer nga makambo ebele place bazokende kotalisa babandi koloba na bango balobi mobali ya mwana na bino abanda deja koluka mwana na bino alongola ye kala mais abanda kokoka te parce que azalaki na accès te azalaki na pouvoir wana te tango bino boacceptaki ye na libala ezali alliance oyo ezali na coutume na biso na bomboka na biso na bokoko na biso ya Congo mutu oyo abali na culture na biso soko bali okomi déjà na pouvoir moko liboso ya mwasi na yo okoki ko protéger mwasi na yo ou mwasi akope ko protéger mobali na ye pendant que babalani bakomi na pouvoir moko boye komi eloko moko c'est-à-dire komi na pouvoir wana na ebite so bozo comprendre so nazo expliquer makambo bien selon wana bato bakende place famille kende kotambola ndenge bazo expliquer bango ndenge bafaki tanya koloba na bango kopesa bango ba message babia banda koluka déjà mwana banda kala place bakende kotambola baye kolobela likambo ya singa moko dola zalaka nango na loboko ya rouge nga natali wana bango bayebisanga babi bango pe baye kotala baye ko confirmer exactement dola zalaka na singa ya rouge na loboko oyo bomona singa ya rouge azalaka na câble ya rouge hein singa ya rouge na loboko hein singa ya rouge nazolakisa nga pe naopesaka information oyo bapesa inga yango nazolakisa bino singa ya rouge koto na YouTube omona place bomoni flash ya jaune wana o na teboe na lakisa bino singa ngo yango wana na olobela bozomona ngo place na te flash wana bomona wana ekembala moko flèche pardon flèche wana bomona flèche o ekei na singa wana place wana Gaz Mbizi. En tout cas, merci pour nos petits informations au mati pour te pesa biso yo mutozala kinafa to tuna tamaga musu se pana yo ndenge vraiment ozo kapé passe ya likambo yo pour façon zolobela ezo laksake oza vraiment pe na passe ya likambo yo attend que muninga na mwasi akufi ndeko na mwasi
pas importe que azala leki to nini mais azaka mwasi akufi yo mutozaki na fa. Est-ce que Omega peut poser question en tant que journaliste, en tant que Mopandi Sango? Bamituno bande ko tuna na direct. Nengo lo baki atikala non ko kunda mwasi na ye machin mais est-ce que na privé ko Omega peut ko tuna ye fa? Yo sola ki na petit na yo dola et tout abetela ki vraiment nini ke eloko nini bomi mwasi na ye. Est-ce que fa Omega peut ko expliquer ata moi mukete? Bon, ngai na tuna ki fa na ke ka ndongo lobby na tuna ki fa lobby ke Frida azaki en bonne santé que Frida azaki na ndaku mobile soka keneki wana explication mobile apesi fa voilà wana explication mobile apesi do la apesi Fabrigas alobi ke Frida azaki na ndaku ye abimaki akelaki soki makambo ndako après alobi na moto mususu akende kotala ndako ngo ye soki fa akende toilette soki abano yoka bien te soki libumu soki ndenge nini après tanga azongi na hotel po bazaki na hotel mwasi na kufi na hotel ye azongi boya kuti mwasi na ye misubelaki déjà. Donc moi ça me soubela qui moi si lolé moi libanda déjà banai ko bavé déjà moni moi si na donc abani ko lenga abangi amoni soit disant na amona ki bata soki bata hotel wana benga bango banani ba réceptionniste bazalaki amona bango na misute tout de suite. Donc du coup etomba kazaki na ba petit na ye ba bimisi corps mais après ngala on appelle ba bimisi corps ba vidéo ezate pardon Monsieur Babimsa Eko, vidéo faut ezalati. Obi gaz mbizi. Wa maye le belé. C'est ça. Uza maye le belé obi ti ozoloba yo moko ozomi se poser ba question et puis yo moko ozomi pesa na ba réponse mbala moko. Sans kutungana na tuno sous question, sans kutungana mi pesa lo réponse. Yo moko bandi ko expliquer likamango version ngo. Donc na kata motema na yo moko des choses au monde en eza clarté. On a sous lobby ba memi mutu vidéo pesate. Donc il ba déjà que et loko zolo ba yo moko des choses au monde on dirait eza clarté. Ça kutungana ko mawana. Yo on a déjà explication au fa betelenga na o ba betelier. On dirait que mutu nga expliquer que fan dia possible fa. Mon ezala. Si. On dirait que c'est fa. Mais au moins erreur pe dollar zo sala erreur pe dollar dollar pe abima kaka dollar ozana live pardon abima kaka asala bon moyen pe na on pe moyen sala live ya te po azana se aolela na mwasi c'est ça le problème. Maintenant au moins moi si mon ko alobaki ke moyen do soki dollar ye na poto abwaki ngunda au moins Dola, au moins, bateau baboka ngunda, ngana boka ngunda na poto, bateau baboka ngunda, ça veut dire que aza en danger na mboka nae, d'accord? Mais oui. Voilà. Bateau baboka ngunda na poto, ça veut dire que na mboka nae aza en danger, aza recherché soit ba lukaye ba bomaye yango wana aye na poto poto est protégé ye. Dola soit disant entre abomi mwasi na ye. Mais ba preuve ezate. Abomi mwasi na ye mais ba preuve ezate ti siko to ana ba preuve te. Omoni mundele asambaka na preuve. Mais oui. Mundela lobby, donne-moi les faits et moi je te donne les droits. Mundela aloba français nini, donne-moi je donne les droits, oui. Aloba nini? Mais oui, moi nous sommes. Mais aloba ngo bien en français bien. Mundela aloba ki nini? Mundela il avait dit donne-moi quoi? Donne-moi les droits, donne-moi les droits, donne-moi de preuves, moi je te donne des droits. Voilà. Maintenant, Dola, toi, on a preuve que yé motabomi. C'est ça maintenant, côté Dola, obi kamo moukiye. Comment Mundela lingaka, a monité, et là, quoi, il a saké, abomi ezate. Encore, il y a peine à pota, lobi que non, n'a abomi te bota la likambo, preuve ezate. Mundela ozwa requête na ye. Mundela ozwa requête na ye. Donc biso to sambela kaka dola ana kin. Dola zala na kin
ou bien fa a repoussé. Bah, moi c'est bon, c'est l'autopsie, Lélo, je crois. Lélo, ouais, Lélo. Mardi à Lélo, bien. Ah, lobby mardi, voilà, lobby mardi. Bah, on sait l'autopsie. Maintenant, là, ce qu'on lingo, il y a les 16. Bon, c'est l'autopsie, lobby le 12, lobby le 50e. Les 13, toi, il y a les 13, je crois. Voilà, donc, bon, ça, là, l'autopsie mardi, hein. Le mardi. Lélo, mardi, hein. Donc, là, comme c'est bon, ça, autopsie, Lélo, mardi. Bokundi, mardi, Bokundi, mercredi. Après, il y a vendredi, il n'y a pas de problème. Wana mutu to comprendre okundi mwasi na yo bosa meto makambo rapide oye no poto yango yo dola oza na live poto yango oyo kutaka ba grâce mbizi ba papa lianzi poto yango poto pe kufwa dola bomi mwasi pona poto je pense pas parce que mbongo abaleli mwasi mbongo na ko ya pe poto ti abali mwasi na 2500 dollars. Maintenant, $2,500, sans compter ma salle, sans compter ma massanga, sans compter biloko ba memara na coutumier. Mbongo wana koki ko futela ngo pe visa pesi musicien moko boye, toi pesi boye, toi sali bo azu visa ye pototi. Ah oui hein. Donc nga na penser te, nga na mona soit dollar tellement za mona mukie, et puis ou soit na mona dollar apeuré. Acheter le quoi ba comédien azaka show au moins ba José de Londres alinga ka bime on comprend c'est d'accord même attends nani susu ba ata sai ko sai okanga matin alinga ka bima sikoyo preuve zate ngana oboma mwasi nde na uti ko bala ye pona poto ezaka te popoto eza eloko te na $5,000 mutaye poto na 5,000 apamba. Donc ngana okota mon okota doute que ya ile mwasi na mususu tana otala ba paramètres parce que ngana ko loba te oyo kaka te na mona ki osala ki live na mutu moko ya tribunal kuna ekina ba benga ba avocat ezakina ba nan ba inspecteur voilà natala ki live wana debiti na suka inspecteur wana ama yele azo bandela bien to sala sentiment te na makambo yo to tala ba paramètres nyonso tout. Dans la bomi, oui. Mais tout à la peu paramètre pour la poto. Mais dans la lobby, au moins, papa lianzi. Non, peut s'abonner secret, mon quoi, na live. Au moins, $. Fabrica, ça les live fort, hein. Au secret, non. Ah? Lobby kaka, na voiture, au bête, la raka, ma solo, ya $. Allez, la petite naï. Au moins, boyo ka secret, non, bête, la bino. Fa aïe, nangate. Boyo ka secret. Paprika ça lela $. Na petit na ye. Donc ata même ce que zaki bongo anga ka memeka na poto. Paprika ça lela ye. Donc nga ya ona mona koto mususu on dira bomité. Paprika ça lela ye petit na mu confia. Ils sont les deux fois. Non, oh. N'importe quoi. Petit mu confia c'est deux fois le souillot pédé. Oh, petit me confia, petit confiance. Le pire petit. Pire petit. Nakati la boy, long pardon. Fabrice bien à la héros. De retour, mes amours. Les camboyo, non qui passe. Nabi, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Nini. Mon kilo est compliqué. Le monde est méchant, le monde est fou, le monde est fou. Et il faut faire très attention. Na ba relation oyo bato bazalaka nango ezala mobali mususu au bala oka pour sacrifier après 5 ans 10 ans de mariage 20 ans ezalaka ezape na basi mususu na couple mwasi nde azandoki allié mobali na ye ezalaka mais sikoyo ngana bige soki mutu a sacrifier mwasi na ye ou bien mutu alingaka pona mbongo be pona eloko moko azwango ya ebele hein azwa mbongo ebele to akozwa succès makasi pona nini a sacrifier moto aza très important pa na ye. Alors bino moko boyoki makambo ya Dollar Star jusque là toyokaka famille ye moko mobali nano abimi te tozwaka hypothèse wana ke
a sacrifié moi sinaye parce que ndenge tozo yoka selon ndenge zo lobama et surtout que yemoro a sa porté disparu parce que tozo yoka que non azo kende poto vidéo mususu bolandi wana soit disant ma koleza na nzela a kende poto abalaki c'est sûr abalaki directement pour akende poto après bengisa moi sinaye et cause à la bon parce que oh nyonso za ka ba supposition parce que yemoko na Frida nde ba yebi vérité parce que Frida akufi déjà. Donc toko samba na mowe te toko loba makambo oyo eza na motema mowe te parce que elle n'est plus en vie. Moutako peut cette explication claire eza do la star. Mais yepé silence azoyo karate c'est normal. Nga po nanga asa ata sortie médiatique moko ta zela ba kunda moi si soki akoloba aloba na sima donc ana droit te ou bien azana obligation te aroya pour na repesa ka ba explication pour na minute oyo ata lobi na bato. Ata apesi explication ndenge ni mokile kondima nango yete mokile kondima yete parce que pour les gens a sacrifié moi sinaye alors bino moko boyoki na vidéo na chela ki bino ya liboso ndoto oyo ba famille ya Frida ba lotaki mama leki aloti mama je ne sais pas donc famille na ye ba loti que désordre ezaki na mariage. Mais pour na bango ba négligeaki. Or, ezaki signe. On nous a déjà collapsé que non, il y aura quelque chose. Il y a encore d'autres choses dans la vie, il ne faut pas négliger. Ezana batumsusu nzamba lobela baron na ndoto, ezana batumsusu alo tarate nzamba lobela ke na nzela prophétie, nzamba lobela ke na banzela ya mambebele. Donc, il faut faire très attention. Ce qu'on lotindoto, il faut toujours le retenir, il faut toujours prendre en considération. Ce qu'on a une signification en ndoto te, luka muto azami est placé pour na alimbole la ndoto ana. Biso moto moi ce qui s'est passé après. Donc à comprendre que dans cette relation, ezaki est belé na kati. Selon batu, selon famille batamboli, boyokinde ba lobi do ba ke kokota na bandako banganga to ko ba bonti. Bake kota na ndako banganga bake koluka bambikudi po basala nini baye ba vérité ya liwa ya mwana na bango selon bango balobi mobali azaki na posa a sacrifier moi si na déjà depuis longtemps donc abando lukaka accès à kokota parce que vous savez ce qui mobali ya bali moi si a comme une autorité sur lui hein, sur elle hein. Oui c'est qui est vrai a comme une autorité sur elle à cause ça l'année au alingi mais il faut prier à ta mobile à balio à cause de l'autorité sur yo mais autorité à robomate on il faut boyango on autorité na maramunion so mais robomate oui à cause de l'autorité mais autorité à roboma te faut boyango il faut vraiment que boyango donc bali moi si pour sacrifier c'était et ngana koma bololo na no bimelo na butunga sacrifier nga tena kobi olala te tina oya kozwa yo yo sacrifier nga otikalo zo enjoy o vivre ngana ke te simbate te simbate e simbate te simbata mukiete alors pe à son âme to landelaka makambo toki balobi mama Kalunga babi mama Kalunga bazolukisa ye bakanga ye parce que ye a place de la star azali mama Kalunga azobomba de la star sikoyo o makambo ya spiritualisme oyo en fait makambo eza spirituel oyo mutabomi mwana biso et pas l'état kutu ba yebi na bango ango te l'état makambo eza spirituel bo traiter ko bino moko l'état yebi na makambo wana nyonso wana te bino mo nde bo luka soki bo sala ndenge nini l'état yebi te. Alors, et ça, ma famille nous sous bango pona bango parce que nde baki ko luka na baki déjà ndako nganga et ça nganga et c'est pas nzambe te nganga parce que ça la famille nous sous baza bango na facilité hein. Ils ont la facilité à kokende ndako nganga ba na facilité pe ya koboma. Alors dans la star si c'est vrai que au sacrifice qui moi si na yo Dieu est juste ceux qui peut bazo kosela yo nzamba za juste ngana bi za mobile bo akufela ki moi si na ye kama kambo boy a sacrifier moi na biso abomi moi na biso ngana comprendre raté
soki bapartenaire bato baza en couple soki ka moko akufi ezaka moninga moto abomi soki mwasi akufi eza mobali nde moto asakrifie ye soki mobali akufi ezaka mwasi nde asakrifie nalingaka na comprendre eloko wana nayeba eloko wana ezalaka nini toluka toyeba juste ezalaka nini malheureusement liwa eye soki eye nango déjà nzambe ka nde moto adecidaka na vie ya moto c'est Dieu qui décide mais soki ezaka vrai do la star osakrifie mwasi na yo osali no erreur parce que eza basi mosusu basakrifie ya bango te ya eza bato mosusu olekisi ye nde tolobaka biso bakongolais olekisi ye boye yo moko moregrete yo okanisi lokola makambo nde kosimba or vie ezokende kaka kokita eza na bato mpe basakrifia mpe basi na bango bie bandeko na bango lelo bakóma na mbongo mais suka nango eza nini suka nango mais je ne pense pas nayebi te nazoconfirme te wana eza ce que les gens disent na baréseaux sociaux mpo lelo réseaux sociaux motu nyonso aza libre ya koloba eloko nyonso alingi aza libre ya koseexprime aza libre ya kosala video alingi koloba oyo alingi en tout cas lelo réseaux sociaux okomaîtriser motu te chacun a son point de vue moto na moto ana façon na ye ya koloba façon na ye ya s'exprimer. Alors mes amours, merci beaucoup d'être connectés. Bon, partagez massivement, partagez, aimez et commentez la vidéo. Et on peut s'abisso vrai kitoko et ça la biso pe makasi ngu yangu ya rosa la bino musala. Ah toza on a ma lili, ma lili zo kanga biso mais so bo na répéter lo ata 3 fois 4 fois par semaine. Bon comprendre regarder lo ma lili donc non se sentir ça kilo moko. Non se sentir vraiment bien à casser malgré la latiango mais non à mon pépé à ma lili. Donc je n'ai pas de choix. Alors pour te clôturer na biso na dossier autocomi presque na souka, j'espère que Binomo Bolandi ba image du début à la fin, j'espère que Binomo Boyoki il faut que ça toujours mayele. Surtout ndoto soko loti ko négligité. Nzamba lobelaka bato musu na nzela ndoto. Alobelo likam ngana bizana bato bele ba négligence ndoto. Après ba comment na bango kolela, comment regretter mais na mona ki yango il fallait na prendre en considération, il fallait. Malheureusement, et l'autre salami déjà. Donc, you have to be careful. Faut faire très attention. Naba ndoto, naba relation oyo ozo kende ko s'engager. Relation mususu okende boye memio na liwa. Relation mususu okende boye oui vie ebongi. Pour lelo ba fille lelo to komota ka libale. Lo muto komota ka nazuma mobile na ngai na fanda na to bala na to sala foyer mais oebité ce qui viendra après. Yo monaka mobali akitoka linga balanga parce que lelo tout le monde moi sinon ça na pour ça bala mokile mona ki abali ala ta voile wana ya mariage wana donc moi sinon soka latiango assez sentara bien na kati mais il faut oyeba moi si to mobali il faut oyeba à qui tu veux t'engager mobali nini oyo lingo bala to moi si nini oyo lingo bala. Alors merci beaucoup Nabino Bolanda ngai, merci pour la confiance Nabino. N'hésitez pas surtout de vous abonner, partager, aimer et commenter la vidéo. Restez toujours connectés sur votre chaîne. Je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.